nakanga ngana za exemple ya bato yo okei okokite ozongi boni melangai donc ilolendo tina ke lo ba josiena ngana za na vie na nga vetanga uti poto aye asale mission nan de kono nana boduga car awa albi o za moi de la femme toza na posa G7 na josiena bazonga mouvement via mekitisi devant ba maman alobite non le bible pour la maman bazonga bien na mouvement na peto na tali rediffusion on a tali émission dit oh quelle bonne chance ouais na komisa nzambe na maman mona ina ndoto donc na bengika vieboye allo je sais mais comment obeli sabilo ko sebela ya kaka déjà dans mouvement donc ça sous Bill Clinton bani ya bozonga te parce que ngana za de G5 ngaza na de G5 ya mata kitanga ndo na senga kai na mokili pusana kuna ngana vanda ko Kongo za ye moko te OK mutu nyonso za na posa bini sa Kongo tanga za na tala na ye donc bato pe sanga chance ba pe sanga et puis naza pembeni ya monstre nazo bangaria ngai naza lo wa poni na bo samu sute à part Goziga na bika ko pela no pelela bango ne pesieri ya kosakana te pona ke bango na système ya wanyamile en animation black ité G5 Chipoi yeyo ngalo tokutani sus de retour na kati ya culture pays deux fois te na kolela na kitanga de ya foko kombo batini ni kubalande kubabakidi kubavandele mosapili boso joyeux anniversaire Ben Sumpi en total la chose qu'on a parlé la principe Corneille Chota Sida ya Mbongo Corneille Chota depuis Paris voilà c'est sur le qui ne mission c'est le soir qui taba et on a célébré qui taba Corneille Chota Sida ya Mbongo et retour vraiment na kati ya mouvement via présenter Kingai Magemboule de la mais parce que kota na mbula tous allaki na village chef le 2 avril oui que à mois avril dans la Bamboula Pamba donc mais tellement d'aki présentation nanga pour via la kisa na batu ka lingi mona na ye et puis ala kisa na batu ke azana likamote nanga ndi omoni azola kinga village Chetemba pour na représenter ngai je sais que tu peux dire que batu bazolo batro to bana vena britandele ka ndezaka je sais que asili tayo ska uzonga culture tangu azaki na makambu tozwa yazonga na kozonga tepo azawusasa na biloko na yemoko azobeta mo biloko na yemoko je sais que asili mais je sais que asili te non artiste asila te parce que ozoka d'abord malgré grippe ozoka vibration à voix to bande ko travailler to kanga ma beau côté mais ko tala nde makambo ezokendele na moninga na nga josidiena na sala isko fiko ozo comprendre na bikité malamu na zala na vie qui na dala na moninga na ngoto zala kana mais je sais pas zongi oui je sa rozonga parce que na auto solana ya na Turquie calamité azoya na pour on est à parler na biso et puis lelo wenge o basenga bango ba pardon bazonga na babeta bandole mais mokolonyo se kokaka ndenge biso to ba na verbe mokole koki le 30 juin biso neti biso bana ba wenge to kozala vous comprendre ngai na van na lala na butubo na loti via benga na téléphone to ke je sais neni président o wase quoi toujours que no double Bercy ya solo na surtout moi na Kongi oui et les kabongo après na oka ba mère na Facebook vetanga oti poto aye a sale mission nan de kono nana boduga car awa albi o eza moi de la femme toza na posa G7 na josidiena bazonga mouvement via mekitisi devant ba maman alobite non le bible pour la maman bazonga dia na mouvement na peto na tali rediffusion on a tali émission dit oh quelle bonne chance ouais na komisa nzambe na maman mona ina ndoto ya ton na bengika vieboye allo je sais mais comment
obelisa biloko sebela ya kaka déjà na mouvement donc eza makambo nzambe obelisa biloko sebela déjà obelisa biloko sebela biloko sebela ki nango yengo obelisa ngo susu donc nazongaki mba moko na kati ya mouvement et puis lelo namoni valeur ya ndako na ngai lelo naoza biloko na ngai tout ya ndako eza kochanger grâce ya mostre pas même 2 mois obige na beta tour na mabele ko tekna singa biya je sa kuta oluka na kara ope mikolo banini ga tiko na ce niveau ba otonga ko tekna mais ça lié bien te sango futela ngo tikete sango yo ki wana ezama ya solo donc etanga mate nyoso biso nyoso na mokifu to za ba leader ngai na bongi na mosa oya oloba na ye alobi na ye laskoni mbunza bi makambo yo to sola gidai wa koloba lobi na ina ndenge na koloba mais ngai sengo na ngai famille na ngai zala bien bana na nga batanga classe nga mokonde na carrière na yo talandi na lata ba Versace boye ba makambo do na ta pepele même Didier Lota big manager comme mega ko suko bouger te donc na kanga ngana za exemple ya bato yo okei okokite ozongi bondi melangai donc il olendo tina te lo ba josidiena ngana za na vie na nga na vivre très mais je sais ko bige ba yebio mingi na concurrence wana sala bila do beta koto yo je sais ka do beta koto bila do beta mais sikoyo adversaire aza suite pozongi ku na ndako na yo mogo esike ba noka tsekete na mososo bo beba na bo yo na mososo bien ya kosakana te sikoyo biso bien ya kosakana sikoyo concurrent na yo kozana ni pose 5 fois bibisa ba plan il faut ça na concurrent mon non nga tongo na bimaki je sais ki na beti ba mali mwambwa na sali ba interco de marcasse et comme photo oui que biloko na zolo ba bango ba on de biloko kala tozana yo awa ba mali mwambwa interco de marcasse ayaya dikundulu bef etika banguba bina kaboyi mange maria a sauté comme ça ba rese ba chofato kota malewa janitia tolalite moja kutu tolalakite kiki simba kotoyo kendo entreco de marcasse siko mikolo tozana soki soda ozela mwasi atelema andeni biloko to wolo bango mingi ya te parce que o bamba zolo épaisseur obi titre bord na biso donc ba continue bien épaisseur il paraît déjà épaisseur les silagi déjà non ngana yema donc yango ezaki pusana no kuna na pusana kuna na vandi okota na wana koti wana na pesi mois de biloko on eza entrée wa benga ngwa so ngo dami na fête wa entrée après to yeba ndeni to yana biloko muso asika sekeze mais na travail makasi na pesi déjà pas bloqué ni na pesi yo Pablo Kini pena Pablo Kini na pesi yo ye yende na tomona na pesi yo ye muni na epesero wana ukila epena epesero pesi makambu et puis ozi makambu normal voilà donc ba pas pesa nga chance yo ba pesa nga et puis naza pembeni ya mostre nazo bangarien ngai naza lo wa koni na bo samu sute à part Goziga na bika ko pela no pelela bango ne pesieri ya kosakana te pona ke bango na système ya wanyamile na animation black ité esenga yo jour mususu na signaler yo mare pa coulisse et pas vieux wana vie na kosola très kitoko oyo tali ne to travailler dire ya kosakana te black ité chef toujours Mososo chef na biso Eclipse Mososo Yezu na pesi mbote sikaza obi ba daibeke ko déranger yo binga ga chef bane ngai depuis la kota kitira na zana chef te mais ba chef na ba jos dire o comprendre que te na zana ga bongo nga zara bongo na lokola nzete simana liboso nango ba na te na ga bongo na makambo na kana makambo na village chez Tembo monaki na kota ki na ba chaussette na munyo na sultane na mwinda na za muta makambo ngana muta makambo bamama na mboka basala bilanga babunza maka tala biso nguba ona biloko oyo bokoka na bepesiere obige na habité bon tozong ça sous Bill Clinton bani te ya kozonga te parce que ngana za de Jesaki ngaza na de Jesaki ya mata kitanga ilo na senga kai na mokili pusana kuna ngana vanda ko Kongo za ye moko te mutu nyoso za na posa binisa Kongo tonga za na tala na ye o ngai boyo ngana pesa ka boyo ngana saka boyo no biloko wana pa na ngai yango lishote na linga ngote ngai na ko prouver mutu te na yepe ko lakisa te soki nani o soki te na ko pesa batu kaka elengi
na kitira. Je sais pendant période de bana bimé bana ba boaki bana ba animé bana ba oza mona mo azola muso biloko nzoto na animation mikolo. Ah na ndeko sepela na petit na kabuya machane po. Kabuya yikapiko lele lobi be mokolo ogozwa netika lelo na zui. Donc conseil Kabuya ko lié ozongeli wa ko na komozwa ko ba biso te ke na lo ko karope. Ba commissionnaire bazo ate ote ya likolo bani moi le lendo na papa na nga ezongeli normalement. Non mais je sais que tu peux avoir plaisir makasi parce que c'est vrai que musala oyo bobani na bo umeli nango bo beti nango mikolo ebele ezo senga pe yango pe futa bino et pe sabino pe makambo banini po lobby makambo so emona na pe surtout que est grave afongoli motema ya fongoli motema et puis tozo nga mokote petit nabiso mimi sexy pazali et bazonga qui petit nabiso soumiko bana tchao bango pe tout bazana mouvement. Normalement tout ça qui déjà ça qui IGF vangana ya mais lobby bazaki na tournage ya clip ya Nzembo ya CNSS la société nabiso à l'état ba ça clip nango donc dimanche au kuna déjà ko lekala sur na kini 24 ans pour batwa ba ko sur PC et makamba nini c'est de son nezabo déjà semaine toujours collègue moi biloko mike. Donc, tu vas faire une semaine déjà, tu vas enregistrer mes PCR. PCR, ils ont maxi single. Tu as un moment comme on paracétamol, un générique à mon PCR. Biso peut avoir dose unique. Surtout petit dose unique, et puis ça la mo bogar mo boy. Et là tu as 3-4 génériques T. Quand PCR ou on a besoin, et aux amakam. Ok. Voilà. En tout cas, biso ça biso bien makasi to yo kale susu pression wana ya Nyamuragera ndega rezalaka vraiment et ça bien na bandeko tout balingaka culture pays vie et puis ba sepela na je sais que tipo en tout cas vous allez sengo makasi je sais que to kabona kala mingité le dernier message aux anango pesa na ba fan na surtout message ali to travailler dans coulisses depuis na ki mouvement vers senga to luka place moko o to na koya pona na ibisa na public balinga ba mona rabiso pas même na ba répétition o ya public mais pour le moment tous on a travail épicière donc semaine toujours bani de scoko ça là ba enregistrement il y a PCR générique qui dans Nzembo ana paracétamol ba to apesa nga confiance pour nous allons mo kusse pour bande comme soupe bazali na ko remercier la Skoni Mbunza Papisa pour chef de ville, na Pesio Mote, et puis Galor Oazé, quoi, joyeux anniversaire, mon frère, et si Kozali, Tobengago Magaiver, ce qui n'a pas sanité, maman, ni maman, 3 fois. Koleka Bango, quoi, maman na Janicia, na Pesi Mbote Lisusu, na Pesi Mbote Lisusu, na Massananga, Golbikia, la pneumatique, Fumo Ribin, tout soutenir, Nyamuragera, Pochango, Koyate, le sel à Talakou, Abele, la Rachango, Tongo, Midi, pourquoi, et Zalakaye, na Bossanité Petit, Nanga, Musée, Bakala, gouvernement Tempo, Palais Mobimbaba, na Touya Chango, Nyamuragera, Ye. En tout cas, Nyamuragera, c'est un plaisir, Makasi, en tout cas, à tous joyaux. Mais avant tout, Kabouana, na olingo sa exactement ba séquence mike kaka ya ba biloko wana côté de banana ba malema mbwa côté de kinana ba boni papi louange bon papi louange azali ayaki pe awa ko sala libala na ye ça y mo libala na ye bon Azongi déjà à Paris, mais tout sur la c'est un frère à moi, tous à un problème tout sur la biso tout na ba Josdina, tous à même moral. Donc il y a ma bezate. Bafiki Nasdaq, bango tout makambuda. Badudu cheke mokoto. Bango tout donc kitire yali. Kiltira wana. Kitire yali donc ngai ngandi mndo na luka makam. Bamoni siko exemple nanga, er yango yo. Bon lobaka devait décider, les super va total moi liste na ye. Et bah voyage pesali, tout ça voyage à États-Unis, tout à Bruxelles, bah on me dit belé autres au via bisinga na bisa wa pipi ba la calme, azana bino na kin pa umela gitro na poto, azan vraiment na kin. Na kin tata udi la tsangwe maye huyu vula ma miziki ya bana kitira ona le kanzela badonyo so misonye na bala ese grave ya kota lange huyu vula ma miziki ya bana kongole oyo kongole mama soki ba petit baleliza le bete kokona motutu
pas comprendre moi grippe. Merci à trop, merci à trop. Isaac Manabi qui va passer Mingi. Merci beaucoup. Donc, la journée, on a comment il y a 1000 appels internationaux. De à côté, nous avons encore redouté. Nous sommes les grâce à Nzambe et puis Monstre d'amour. Vraiment, en tout cas. Merci vraiment. Na profité na pesa maman Claudine Louyeye, bon dimanche Sikani Nazali Kota Labiso. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Aristote Ntoa. Mon ami, merci beaucoup d'être ensemble avec nous. Aristote Ntoa, merci également à Bandegono surtout, Kadri Sekadebwe, à Pesio Pembote, Aristote Ntoa. Et puis je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Maman à Botingaï, maman Elise Moujinga, anniversaire na Elelo. Et en tout cas, maman Elise, bon anniversaire à toi, merci beaucoup. Nzamba Batelayo, Abaxelao, le Mikolo, et Sikani Nozali, maman Elise Moujinga, bon anniversaire à toi. Bon anniversaire, encore une fois de plus, na Bandekono surtout, Moïse Molé. Moses, merci beaucoup et bon anniversaire à toi, le mari de notre amie Sarah Nzembele. Et vraiment, en tout cas, Sikani Nozali, Sarah, merci en tout cas pour fêter Malam. Bon anniversaire à vous. Je ne t'ai pas oublié, Sandra Nzembele, S grave. Merci beaucoup de nous suivre et très bon dimanche à toi.